À part ça, façon de la comment partir na intervenir. Et le pas nous le tout temps dans le cas ba pays la tête dans le cas de la famille la biso. Que ba parents la biso tant que la jeu du et pas la classe sur aussi qui ont des familles là. Donc l'idéologie on dit que la partie la parents. On le donne la batterie à la radio mona. Aí também a gente na classe falar o nacional. So le parlement il fait dans la note d'abord notre on nous savoir la requête de suite. Donc ça va payer maintenant il y a la frais que mais ça comme tout la même couleur à côté. On va la faire à côté de l'école mais avant ça la coupe il y a moi va faire la transaction en passant qui dit bah moi ici bah bon ça et bah le parlement surtout bah notre là mon moi chaque vacances bah ok la vacances la pays ya ba kahana bango basé dans l'ambiance que vous dites mais moi je crois que le problème est dans la marquage et ils ont fait trop tard c'est toute une génération va pas dans tout qui n'a pas aussi la vie que deux banques parce que le bagage a été fait Congo et comme trop tard pour tout faire quelque chose et contraire donc tout continuer à la structure là quoi ya solo ya koyeba bolemba quoi donc même likambo mpo bato ebele bazodécourage biso to bacombattaire koloba eke vrai combattaire toza besoin oke kointervenir na kati ya pays natal na yo ngai nazoloba ngo eza faux air nyonso tu vrai combattant nyonso tu asalaka rébellion libanda ya mboka eza bongo même na nature même na langage biblique donc ezalaka kaka libanda même mutu lelo koza mama noto papa na na kati ya hôpital na kati ya kasho mutu akopimisa ye oyo aza libanda oyo aza na kati tu vois même na langage nyonso même ya biblique ezaka mutu même ekuti mpo goliath na kati ya bible po akwea ekengaki ezalaki david kaka bandaki kotika biloko mpona bandeko na ye mais jour wana ntango ayotika biloko mpona bandeko na ye ayokuta goliath wana azodefile lelo congolais diaspora nyonso te aza libanda azotinda mbongo biloko mpona bandeko baza na afrique mais ekomela mongo goliath david alobaki te non mais motu oyo oleke natika biloko kaka natindela bango kaka biloko nakende na ngai mais mpona goliath oyo nani alongwa omoni donc eloko wana fo toyeba même moïse azalaki prince na kati ya pharaon na ndako ya pharaon mais aboyaki kiprince yango toomona lelo bagouvernement batona bozosala na kati ya gouvernement ata na poche na ye me babi moïse aboyaki kozala prince na kati ya na ndako ya pharaon jusque mpo na peuple na ye akoma pire ennemi ya pharaon oyo abokolaki na boyo okata te biso biso continue vraiment matondo mingi na ndenge ocontribue na mission na biso landa biso mais eloko eza très important c'est ezali kota leka moto osala ndeko donc benga biso zwa contact na biso donc ceci na biso ça peut tolingi pe yo pe kota na mouvement na biso parce que ceci na biso qui tolingi Kimpwanza ya solo donc yebo koza David pe na kati ya mouvement na biso yebo ko banda pe likamwana ya kotea bana na biso ke mboko eza ya bino futur na bino ezali Afrique to mwana ki sa cause yake na Afrique IBC ba mikoza Afrique futur ya France eza na Afrique donc biso pe to biki futur na biso africain eza pe na Afrique donc c'est na biso landa biso mais o eza très important ezali kota likam na biso donc loko to ozala ka se olambaka do binaka oza docteur ozali nurse infirmier de loko to ozala ka se kota na mouvement biso on a besoin na batu tout pe to na plan na biso to na ba mouvement belé o to na una kata ESA donc tala website na biso au moins na makamto to na donc so oza mutu moke oboyi na politique mais ozana capacité mo bozana ngo to kontiza on peut tout ça makamto pando aider to na mouvement biso bing update donc c'est développement pour l'Afrique tout tina ba docteur na biso ba en Afrique ba ken ko traîner ba docteur musu na Afrique comme ça tout na ba docteur na biso moko donc dans ma programme belé c'est ma solo ka ezaka manda musu ko peut continuer mission na biso mais c'est ozo contact na biso landa biso na radio benga biso to sote banding ko continuer maso na biso ser matono mingi donc to continuer mission bande ko ndenge avant na ser akota to lebi ke to tala vidéo to mona ndenge ba osala biso na Côte d'Ivoire ndenge ba zo ko taquer biso donc yo to lebi ke mutu mindu esengeli azala pressé azana posa ki prendre parce que ndenge ba zo ko sase biso ba bi ke no ba otake bagbo mais tout le monde qui est pas kufa ezali peuple mozo kufa pe tout le monde qui oni mais tout le monde ba armée française ko bombarder bande ko na biso siko na zolo ba na Côte d'Ivoire tani bazo bomba biso tani bazo kufa bota ndi bobo mona
Just heard that France's foreign minister said that the fighting in Ivory Coast has stopped and Mr. Gbagbo has agreed to negotiate. So is it fair to say that the UN and France have achieved their peacekeeping mission there? Well, if you look at France's objective, I would say yes. One can argue that the United Nations and France's intervention did halt bloodshed in the name of civil war. One can argue that the U.S. mandate issued in 2004 did not stipulate taking sides. One can refer to France intervening in a Cote d'Ivoirian civil war in the 90s and protecting government forces. So you see, there are arguable positions on both sides of this. Question about the legality, or more importantly, I believe, the ethics and the morality of this intervention, which is to say, like Libya, Western powers will, quote, save foreign lives, and like Libya, Western powers might want to make sure that the successor will do business as usual or better business with the interests of Western powers. Well, that concern about that foreign intervention there has also, of course, been raised by Russia. And I would just like to pause for a moment and listen to what the Foreign Minister Sergei Lavrov actually said about that UN intervention. Let's have a listen. The UN peacekeepers and supporting French forces in Ivory Coast have started military action, taking the side of Mr. Ouattara, carrying out airstrikes on the positions held by supporters of Mr. Gbagbo. We're now looking into the legality of this situation, because the peacekeepers were authorized to remain neutral, nothing more. We've requested an emergency briefing in the UN Security Council. We will keep looking into the matter. So clearly doubt not only from Russia but from other countries concerning this international action. They're questioning the Russian foreign minister there, questioning the legality. But it's all happened now. But what next? I mean, if it was illegal, does it make any difference? Well, I think of course it makes a difference in realpolitik. I think what we're seeing is, in this brief interview, I could say summarily that the United Nations has more and more sided with Western global managers. All right, this can be documented. This has been leaked. They have not been as neutral as we would like the United Nations to be. And as a result of that, the United Nations has consequently, in Cote d'Ivoire, decided it would do direct fire upon a military force, in this case the government forces. I think we can expect to